Malamuka obondela e oyalali ezali mawa mingi monguna telemi alali pongi te mamalamuka obondela e oyalali ezali mawa mingi e monguna telemi alali pongi te tolonga ndenge nini bitumbeza makasi tokolonga ndenge nini bitumbeza makasi. Oui, maman Lamuka, comme je viens de le dire tout à l'heure, je me présente, je suis maman Annie Akabo, une des mamans Tolonacé. Je vous salue, shalom, 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 au nom de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a aimé le premier. Maman na bengi sibino, pour un rendez-vous moko kaka. Il y a le 7, le 8 et le 9 juillet en l'Île-de-France à Éragny-sur-Oise. Éragny, notez bien, Éragny-sur-Oise. Milou ezali wana retraite ba maman Tolonacé, na bengsi ba sœur, les sœurs maman, les jeunes sœurs, ba maman. Yaka, c'est le moment. La Bible dit chaque chose en son temps. Totonga pe mingi, toina pe mingi, tozuelo morote. On a bien que ma maman de partout dans l'île de France. Elles allaient du nord au sud, à l'est. Venaient nombreuses. Na bien que si on est li, et moi c'est ma bonne déli qu'on l'embate. Osana Lémon, na bien ici Anna, na Francoville, na bien ici Edith, na Pontoise. Na bengi ya Gisèle dans 91 à Évry-Couronne. Na bengi si ba mama o na bosani na kotanga nyoso te boya Tolonacé, la porte est ouverte pour toutes les mamans. Maman et comme itango rotele ma pona foyer na yo tala kande mibali na poto libala na poto ndenge zali bitumbeza mingi ba divorce ezebele donc boya na bengi bino pona bana na biso to boti bango awa boya ebele to sangana. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est toi qui es le bonheur de ton mari, c'est toi la maman. Boya ebele pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, je vous aime au nom de Jésus-Christ. Les portes sont ouvertes. Amen. Amen.